bolingo lelo telema ndeko na ngai. Bien-aimé, shalom, shalom encore, en tout cas, une fois, na yambibino na komo na Yesu-Masia de Nazareth, na katina émission La valeur d'une femme, émission oyo inspirée pour que toya kakozwa, kozwa ngolu na Yesu-Masia, tikete Yesu-Masia apambola bino, apambola moko na moko oyo, azoka ton na ye vraiment, na lobaka ngo tango nyoso na kolembate, vraiment, ozana tan na yo, ya kobenga, ya kokoma, ya kosala, o nyoso salaka, commentaire, like, sharing, everything that you do, Zamba lola apambola yo vraiment pour na kusala musala wana. Eza ya Seigneur, eza ya ngati, eza ya ye. Tikete o ya lola mokeli, ayeba ko pambola yo. Vraiment, oza ya sika na kati na chaîne na biso, tikete Yesu-Masia apambola yo, ko tiko bosa na te kende, cliquez like, comment, share. Ok, likez, commentez et partagez et cliquez point nabiso ya notification. Tango nyoso toza na eloko ekoya vraiment na chaîne nabiso okozala à mesure ya kozwa yango. Vraiment awa to se retrouver na kati na émission La valeur d'une femme pour na bande ko nabiso ya sika lisusu naza ko rappeler émission oyo ezali émission inspirée par Dieu pour que e banda ko restaurer lisusu ba vie ya bande ko nabiso oyo ba se retrouver que bakoki ko sala lisusu et loko mon côté mais avec Dieu que yé azanzambe. C'est pour cela avant to kende lisusu mosika en tout cas émission na biso La valeur d'une femme ezali na praying line, I mean, eza na ligne ya prière, to sala ka prière na bandeko na biso nyonso oyo bazana posa pe ya ko retrouver vie na bango. En tout cas, o lingi pe o sala ligne na biso numéro na biso yangwana vraiment kende kuna benga biso koma en tout cas Yesu-Masia akopambola to ko sala musala oyo Seigneur pesi. Vraiment zambalola apambola bino, vraiment lelo thème na biso za amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Avato kende musika tokendaka koluka ye yende kisi na biso yende nyanso ayeba koloba kanga misu même si ozana nzela concentre-toi ozana musala concentre-toi kaka pour que Yesu-Masia a connecté yo elongo nanga to sala musala na kombo na Yesu-Masia. Nzambe Abraham ya bolingo, papa ya Isaac et Jacob, ozaya biso to bengyo Seigneur, oyeba ko kita na moment oyo, éternel Dieu des armées monoko oyo ezali ya masumu, ebi koloba likambo moko te kasi yo, ozali moyenge benetike to tondi sanguya na kati na monoko oyo, eba ko sala musala yo moko sengi pour que bana na yo ba eba ko bénéficier grâce pe honneur na yo na kombo na Yesu Christ Nazareth. Tikete molimo mo santo eba ko sala kasi ténèbres nyonso eba ko tosa kombo na Yesu Christ Nazareth. Comme on a eu Nzambe Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nzamba lola apambola vraiment mon abino en tout cas tokende musikate vraiment lelo Yesu-Masia ayeli biso thème oyo l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Yesu-Masia a monaki la fa passé, vraiment bande konanga nyoso ba o nyoso bolandaka. Vraiment boyoka ki Seigneur ayela ki biso na thème oya l'oreille, a solo la ki na biso, a lobela ki biso par rapport ya oreille, a senga ki biso to eba koyokela ye, to zanga mwana na Nzambe azalia na limite ya koyoka kupona oya koyoka na oya koyoka te. Après avoir copé sa biso l'oreille, apesa ki biso a senga ki biso to telema to kende ko salela ye après avoir komona misala oya salela biso ya kopesa ye zani ni sa ko salela to mona ki ndenge nini to ko salela Nzambe na biso après avoir wana aye ko solola lisusu na kati na biso lelo totala oyo tozana ngo na kati na maboko na biso eza ya biso mais après nyonso wana apesi biso bolingo. Aza bolingo ya solo ava tokota na nyonso wana vraiment tokotanga lisusu ka ndenge totanga ka ndeko nanga ozana nzela vraiment tant okozwa moment okozwa tant na yo vraiment en tout cas tanga liloba na Nzambe oza vraiment nanga ovandi ozana eloko kotanga te vraiment lelo mokanda na biso zwa Bible tanga elongo nanga mokanda na Nzambe oyo Yesu-Masia apesi biso lelo ezana Esaïe 43 19. Je m'excuse, Esaïe 43, 18 à 19. Encore, Esaïe 43, 18 à 19. Tokotangango, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas?
Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Bien-aimé, en tout cas, Oeza Liloba Nzambe, Oyo Yesu Masia inspira kinga pour que na ya nango liboso na bino mokolo malelo. Zamba lola apambola bino vraiment a disposer mitema na bino tokende koyoka o Yesu Masia ayeli biso mokolo malelo. En tout cas, ndenge kana lobaka, awa toyaka koloba kaka kopesa oyo Yesu Masia atie na mutema aye koloba pour que bana na Nzambe ba bénéficier. Tozaka na tente ya kokende mulai kokota na nini te. Mais tozwaka ka moi révision muke pour epesa biso moi idée, alors tokende kopesa oyo Masia apesa kabiso. C'est ce que Yesu Masia apesa biso na kati na émission na biso la valeur d'une femme. En tout cas, lelo Yesu aye Christ de Nazareth aye kopesa biso thème oyo l'amour de Dieu parce que yaza bolingo yende nyonso tala bolingo na ye ayebisaki biso toyokela ye soko yokeli mokilo yo vraiment okosala eloko moko te ayebisi yo telema salela ngai tango kosalela ngai tala oyo kozwa ayebisi biso ayekotuna biso ayekotuna tala nanu telema nanu mitala oyo za nango na maboko eza ya yo ou bien eza ya yo te. Après avoir kotuna biso nyonso ayeko bakisela biso l'amour lelo na kati na mbula ya 2026 Yesu Masia aye na maloba nyonso wana ndenge na uti koyebisa bino apesi biso bolingo parce que amoni vraiment to mona ki neti bolingo na ye na kati na biso ebungi esili donc tokoki kosala lisusu eloko moko te. Mais alobi non. Deuxième mois, il y a année 2026. Aye ko rappeler yo mama nanga avant que ne mosika ko bosana teke ya za bolingo na. Tala maloba oyo eza maloba oyo ezalaki ko yebisa bana ya Israël. Azo yebisa bana ya Israël que yaza bolingo. Amona ki bana ya Israël bazalaki kotala na sima aboyela ki bango alobi que botala lisusu na sima te ndenge to utuko. Voici je vous fais je m'excuse, ne pensez plus aux événements passés. Bokanisa te na makambo oyo ya kala mabiloko nyonso esalema kala bokanisa ngo te. Soko ke lisusu na Isaïe 43 bandi yango na 1 okoyoka ndenge azobisa ngai Nzambe na bino. Kotala makambo ya kala te. Komona makambo ya kala te Israël. Nga nazali Nzambe bolingo. Na kotambola na yo na kosala azo yebisa ye bolingo na ye azali ko yebisa Israël o ezali bolingo pona nini azalaki ko boyela Israël atala nasi parce que sima ya Israël ezalaki nde prison talo zali na kati na prison okosala nini obeli bakozwa yo kaka lokola kaka ndenge wana oza bakokotisa na hôpital na kombo ya prisonnier bakoloba teke parce que obeli batika yo nanu non bakozwa yo kaka bongo bakotisa na ba prison na hôpital mais basi ba protéger biso to ça to mona bato na omoni muto aza prisonnier ba ye na hôpital ba policier ba vandi na bazota azali prisonnier do azali mutu na bango yango baza ko yebisa Israël kotala kuna te parce que vie oyo ezalaki komene ezali vie oyo ezalaki vie moko ya yote oyo nkana lingi lisusu vivre parce que o récupérer ce qu'il faut là qui samu eloko wana ngai nazwi ngana sanani nde siko oyo Nzamba zaki ko yebisa Israël ya zanani bisika bozalaki na lingi botala lisusu kuna te vi wana bazalaki nango ezali vi oyo ya mabe prisonnier aliaka ndinga esengeli te prisonnier alataka ne azali kaka ne lamba oyo bapesi même si balobi lata bilamba misusu belamba prisonnier azali na donc ozali na asalaka makambo oyo ya lingi te akokende wapi
Mais lelo Yesu Masia ayeli biso maloba oyo ponani. Tala pasi oyo Israël amonaki. Tala makambo nyonso ya monaki. Mais pekisiye alobi ete kokanisa te et ko considérer même pas. Yoka. Ko considérer te. Oh. Nde Yesu Masia ye na makambo oyo lelo. Donc, à trouver biso, à trouver yonde konanga, vous allez prisonnier quelque part. Mais à zo longola yo, après ko longola na kati na prison, aye ko lakisa yo bolingo. Sikoyo, prison na yo wanezani. Eza makambo nyonso oleka na kati na sima na yo, na kati na vi na yo mobimba. Eza na moto moko boya vanda ka vina ye mobimba zo se rappeler kaka na makambo akada. Makambo nyonso ya mabe oleka na kati na vina. Nde prison na yo oyo Yesu Masia yeko ebiso. Nde bowumbu oyo bana Israël bazalaka. Biso tozalaka bato. Donc tango bato bazana kati na bowumbu. Basi babungisi elikia, babungisi kondima, babungisi nyoso, bamoni kaka oyo bazali ko vivre nde oyo Israël amonaki otoza eza. C'est pour cela tokoko omoni Israël tango bakoti même liboso ya batel liboso ya mer rouge. Kondima na bango ekita babi awa lisusu to suki. Mezoka babosani ke oyo ya bango azana bango azabolingo. Tala kendaki ko pasola nzela. Tango ya na bolingo bisika eloko ezate nde alingaka pour que atia eloko wana pour que bato bandima ke azanzambe parce que Pharaon tango azalaki koya ya mona ki ke tokomona na bango parce que awa tokomisiko tokomona oyo kasi zoka nde asalaki erreur po ye alingaka bato ya komeka ye nde place wana tuzoke aye na bolingo aye kotalisa yeke aza amour. Aza un vrai amour, pas bolingo nyoso monaka. Yaza bolingo ya solo. Ayeko yebiso ko tala na simate. Simana yo ozotala wana ya mabe wana ozotala. Eza prison. Eza vie na yo te. Simana yo wana ebungisa ba esala yo ko omona ke nzamba zate. Azo existe lisusu te ngai na azat melelo ayeko biso ne considère donc ko considérer yango te ko penser même aboyi ko penser te et puis ko considérer te siko zo pesa yo alobi ke akotia nzela na kati na désert wana eza banini na kati na désert Ninyeza, est-ce que nzeteza? Ninyeza. Mais ya lobi na kotia nzela. Bisika bikauka, bisika eloko ezate, yako salela yo. Pour ceux qui atie nzela, akotika yo telema na nzela wana te, akokomisa yo tina ti. Azanza. Après avoir koyoke laye, après avoir kotele mauzo sale laye, amoni oyoki, otosi, okomi ko sale laye, otele bisuko okomi ko mituna, est-ce que onga naza nango eza yanga? Aye ko rappeler ce ko tala, esi ko zokweya. Oyo za nango, prison. Na kati na prison, ozo lia biloko oyo lingite, ozo lata oyo ozo lia, soki ozwi ba komona kaka azwi. Soko lie ali azui wapi parce que yaza awa bako beta yo soki balingi bako sala o nyoso soki balingi parce que oza mutu na bango mais lelo aye kolongola ye elamba ya prisonnier aye kolatisa ye elamba ya kembo ezali bolingo o ezali kondima azali kopesa yo kondima lisusu ya ko kondimela ye ko linga ye lisusu alobi ke alongoli elamba wana tala sima na yo yangwana na zozongela lisusu yozo vivre vie moko oyo zo komona ke vie nga nazali ko vivre nde vie na ngai osi obungisi kondima na onyos
Vi oyo leka ozo souvent de lango olobi vraiment nga nazalaki boye nga nazalaki boye siko soki nazali nga nazalaki boye zoka ozalaki wana ozalaki nde na kati na prison siko tango ozo kanisa makambo na nyonso wana okomi na mokolo malelo etelemisi yo olobi nakoki kosala lisusu eloko moko te parce que nga na sala musala nga na simba bambongo wana toki okoti na kati na histoire ya bambongo wana okoti bizoka zoka eza na kati kuna veut dire ozalaki na kati na vie na oti ozalaki na kati na prison okomi nga penza nga naza nga nakoki kosala lisusu te jamais ozalaki na kati na prison vie ya mwana na nzambe ye ayebisi yo lelo prends courage aza amour kotala vie na yo ya sima te tango ozotala na sima tala na sima po epesa yo mayele ndenge totalaka na mituka bapesi biso ba électroverse tozotala po ke totali na sala nzela na leka ezali te po tala na sima otelemi soki omoni oza na likambo moko ozotala na sima otelemi yeba ke eza likambo ya prison ezozongisa yo na kati na prison je m'excuse nde sika prison toza na bato ozotambola ozovivre na yo moko vie oyo ezali renversé vie oyo eza ya yo te ozomona ozosala eloko nyonso ezokoka te ozosala donc eza vie moko eza renversé ndenge touti koyoka prison mais lelo Yesu Masiya alobi que je suis ton amour je suis ton Dieu na place ya Israël tia komona naza bolingo na yo na ye kolongolo na kati na buumbu na ye kolongolo na kati na bapasi na ye kolongolo na kati na minyoko kasi yo kokanisa makambo na lisusu te kokanisa yango pe ko considérer yango te considère ya lelo oza na bato moko ozotambola na bango bazolakisa bapota ya kala mutu moko boye ayebi yo na kombo moko ya mabe ozalaki nango ya kala aye kobenga yo akuti yo na place moko boye abengi yo na kombo wana ya kala tango babengi yo na kombo ya kala ezongisi yo na makambo ya kala yeba ke mutu wana zongisi yo na kati na boumbu kokanisa makambo wana te kokonsidere pe yango te lakisa ye ya lelo yebisa ke mama oyebi nga nazalaki ya kala nazalaki ndumba nazalaki moyibi nazalaki bifinga nazalaki moto nyonso oyo tiali wana kombo nazwa ya kala me kombo wana ezali effacé lelo nazali mama bolingo ya nani bolingo na nzambe parce que na kati na désert asi atie nzela oyo atie nazoleka nde désert na yo zoleka bako rappele mabota bako rappele yo baninga bako rappele misala bako rappele bako yebisa nde désert wana zoleka mais na kati na désert asi atie yo nzela yebisa mokolo nzela leba oyo désert otie nzela suko na kati na désert komisanga na suka aye kolongola elamba na yo wana ya prison alongoli yango elamba olataki wana c'est pour cela bisika nyonso ozalaki kokende bakozwa yo musala te parce que basi batie elamba balobi oyo aza na marque na biso ya baprisonnier akoki kozwa musala aza prisonnier basi batie marque c'est pour cela mibali nyonso bazo ya liboso ozaka koboya bango ozwi décision lobi nga nakoki kobala lisusu te parce que na kala depuis na binazwa mibali badesevanga mibali nyonso baza lokuta jamais na mokolo malelo Yesu Masiya lobi ke moi naza amour nao nga naza bolingo na yo kostala lisusu sima wana te koloba ke mibali nyonso badesevanga nga na kobala lisusu te non fuka mayebisa nzambe baza 5 liboso na nga oyo nga aza wapi nga ndenge naza boye nakoki kobota lisusu te potango na botaki mwana wana apesanga butu pasi apesanga pa nalinga kutu na kufa na kobotaka lisusu te nde prison na yo sika parce que vie wana eza ya yo te ya Yesu Masiya yebiso ke na kobota Zambi nga nazozwa zemi yo lobi nga na kobota aza bolingo bino bapesa bato ebele bapesa accès na bazongaka na ba prison na bango ngai baloba ke nakoki kolata liputa te
Ngai baloba ke nakoki kolata nani aloba. Yesu Masia alobi kaka liloba moko alobi na oyo nyoso asi andimelinga à tous ceux qui ont crié à mon nom. Oyoki, à tous ceux qui ont crié à mon nom. Je leur donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Apesi yo pouvoir. Pouvoir, balati yo pouvoir. Ya kozala mwana na nzambe. Ozana pouvoir ya kosenga papa nayo. Ozana pouvoir ya koyebisa ye. Nzambe yo lobi na kati olobi boy. Soka linga pesa ona moma wana te akoyebisa okete moma oyo ngali te. Zela. Yesu Masia lobi kozonga na sima te. Sima na yo oyo zotala. Ezala ya kosala ko avancer. Mais soki omoni otali na sima. Et commission na point ke otelema. Yeba ke eza oyo Yesu Masia azolinga osalate. Aboyi vi ya kozala prisonnier. Aboyi kotala bapasi nao. Ngai penza bayebi nga na libota oto uta eza libota moko ya mabe eza libota moko ba siko eloko moko na koko sala na vanda pour ceux qui na sali na libota na biso toko jamais Yesu Masia lobike nalingi o vivre vie oyo nga na za kopesa yo nani vraie vie amour. Aboyili Israël ne pense pas et ne considère pas parce que tant ozo penser et continue yo considérer. Il est vrai amour, l'amour fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Na ekope so yonde konangai. Mokolo malelo na kati na valeur d'une femme. Ndenge na yebisibino que bit na biso ya valeur d'une femme, o le Seigneur inspira eza pona kozongisa ba valeur na biso. Ezali poto récupérer o nyonso to bungisa. Ezali poto vivre notre vie. Ezali poto sala o Yesu Masia ye moko alingi. C'est pour cela lelo Yesu Masia eko tala yo. Ozali ko se décourager, aussi on se décourager et puis ozomona ba misusu bazomona neti ba vie o bazana ngo eza ba vie na bango. Ndenge na ebisi bino jour la fois passée na maloba oyo Yesu Masia tenga na motema. Kote na recherche lukana nzambe. Tuna nzambe o nazana ngo eza nini? Oyo nazana epembe nazana nini? Veut dire vie na nga nazoko vivre. Eza yanga oza yanga te. Nalati elamba oyo elamba nalati eza elamba ya prison. Elamba ya prison elamba ya soni. Makambo nyonso je m'excuse. Makambo nyonso kosala eza kaka ya soni. Eko kende liboso te. Eza kaka ya soni. Okomona okuti otelemi place ya batu. Basto bazabo omitalika ka obike nga moko kaka. Vie ya prisonnier. Yesu Masia lobi tokanisa na vie wana te Jésus. Tokanisa yango te. To considérer même pas yango. Lelo telema ndeko nanga. Ozalaki kotala nini est découragé. Kiza basa na nzala. Eza prophétie ba pesa kiyo. Elobi ke nga na koko sambela lisusu te. Tala esika bakotisa kiyo ti. Bakotisi yo na prophète moko ya kokotisi yo na kati na prison. Bakotisi yo na pasteur moko ya kokotisi yo na kati na prison. Ngana ko sambela lisusu te parce que ba pasteur nyonso oyo tala ba pasteur bazala ka lisusu te ba prophète nyonso bazala ka lisusu nzamba bazali lisusu te nzamba za soki nzamba azate veut dire ba pasteur pe ba prophète ya nzambe bazate tala sika okotaki tala lamba balati siko okoti na vie ya découragement. Depuis bandaki komela masanga. Depuis bandaki ko sala vie oyo poni aux unis mais lelo Yesu Masia eko rappeler yo alobi que il est le véritable amour, l'amour fidèle. Vie oyo leka eza wana leka. Ozanga kambongo, ozanga kanini, kotala lisusu wana te, tala lelo, telema. Zwa courage. Yesu Masia ye moko alobi azabolini. Zongi sela ebolingo wana. Loba Yesu na lingio. Loba na lingio. Ndengo linginga na lingio vraiment. Linga ye na motema vraiment. Linga ye makasi. Ndenge mama wana ayoka ki bolingo mati ye. Alobi moto ya bikisingai. Ndenga bikisinga tika na landa ye. Linga ye. Parce que alakisi yo bolingo. Alobi nga apesi yo ba promesse. Pe ba promesse oya pesio ako réaliser yango azali mutu te po ta kosa
Tango nyonso kendaka ufuka moyebisa o rappeler ba promesse o ya pesa yo. Rappeler ba promesse. Aloba akotika yote. Aloba kotambola na yo. Aloba azanzambe na yo. Aloba kelaki yo. Alobi mabe mokote koki kosimba yo. Rappelle. Rappelle nzambe no. Ko rappelle nzambe ba blessure na yo te. Ko rappelle nzambe ba soni na yo te. Ko rappelle nzambe ba humiliation, ba kofinga, ba kotonga, ko rappelle famille na yo te. Parce que nzambe na yebisa kibino bandeko. Alinga kande bisika oyo bato ba moni eza na tina te po ya kopesa tina. Azeleki Israel avanda na kati na boumbu, amona nyoso zali komona wana. Po itango ya telemaki, aya kosala misala oyo lelo tutanga Israel. Azeleki Israel a telema liboso ya mer rouge, amona makalisi na yesuka pour que aya kopasola suko nzela, ala kisaka nzambe. C'est leloti. Ozana likambo yozo tambola nango tango nyonso. Tango ozo kanisa lisusu na sima, otali lisusu otelemi. Alobi aza nzambe na yo. Azali bolingo na yo, abengi yo. Akotika yo te. Na désert oyo ozoleka. Bayebelo na kofinga, bayebelo na kotonga, bayebelo na kochola, bayebelo na kindumba, lelo bakuti yo mama, ozotanga mukanda na nzambe. Okuti mutu wana atelemi suko azo rappeler yo kombo wana. Alobi kombo yo nde kombo na yo. Yebisa yeke ba kombo nyoso wana nandimi, eza ba kombo ya kala. Mais mokolo malelo, oyo nde kombo na lati. Kombo na Yesu Christ Nazareth, le véritable amour. Alingi rappeler yo prison ya kala. Alingi leti se yo elamba ya kala. Loba ke nga elamba wana na lataka ngo lisusu te. Elamba wana elongwa. Na lata elamba esantu. Oyo ezali makela na Yesu Kristo Nazareth. Na kati na bondumba kokutanga lisusu te. Na kati na kifinga, na kofinga okukutanga lisusu te. Na kati na kindoki okutanga lisusu te. Naza lisusu kuna te. Naza awa. Komeka kokanisa makambo wana lisusu te. Et qu'on considère en côté. Considère ce que tu fais aujourd'hui. Maintenant. Ne onzamba zo yebisa. Na kati na valeur d'une femme. Olingi o retrouver. Olingi o valeur na yo ya femme. Olingi o valeur o nyoso esumasia. Abungisa na kati na. Oyo yesu masia atia na kati na. Yoka liloba oyo ayeko yebisa biso que aza amour. Aza bolingo. Siko yo zongisela ye bolingo na loba nzambe na lingio. Nengo linginga esili loba ka na lingio. Esili tango ko loba ka na lingio esili kaka wana. Abani na musala po azanza. Okomona komi na nzela ya désert. Désert wana ozoleka lelo. Yesu masia yebisuke akotika oti. Décision oyo si ozwi. Kolemba nango te ezala ya malamu, ezala kati na liloba na nzambe. Ngana loba na koko bala lisusu te, jamais. Nzambe ndakelaki libala, eza liloba na ye. Bala. Ngai na koki ko sala lisusu musala na nzambe te, poke musala na nzambe jamais. Yesu Masia aza bolingo. Telema sala musala na nzambe. Nzambe utika uti. Na kati na valeur d'une femme. Yesu Masia ayeko yebisa biso mokolo malelo. Azongisi valeur nao. Azongisi esengo nao. Mena kati na bolingo. Oya pesio. Yo zongisela ekaka na lingi yo nza. Na kolanda yo. Pe komisanga na suka. C'est pour cela Zamba pambola bino nde maloba oyo vraiment Zambe inspiraki mama na elelo. Pour que aya kopesa biso bande kona biso. Na yebisi bino toza na ligne na biso wana ya prière. Toza na ligne na biso, oza na posa ya prière, yaka tosambela. Elongo na Yesu tokosala bikamo. Elongo na Yesu tokokoma na kati na désert akopasola nzela. Liboso ya mer rouge akotia nzela tokoleka. Aza Nzambe. Amoni nyonso zoleka. En tout cas kotala simate. Simana yo nyonso ezo sangisa yo makasi. Simana yo nyonso ezo komisa yo faible. Ezo komisa yo neti mutu moko boyo ezo exister isusu te jamais. Wana sima ya malamu te. Simana yo ezali pona kotala
pe kotambola kokende liboso. Oyo nzamba bandi na yo lelo eza ya sika tika ete nzamba lola pambola yo yo su osaki décision olobi nga na ko bala lisusu te komi ko sala ba vie moko eza malamu te yo su décision nga na koki ko sala lisusu likambo lisusu oyo te nga na koki ko sala boye te nga na ko sala boye te décision nyonso ozwaki par rapport ya sima na yo Yesu Masiya lelo ayebisi ko kanisa likambo na te pe ko considérer ngo te tika ete oyoka oyo nzamba apesio moko malelo maloba oyo etikala vraiment kisi ya na kati na motema na yo pe na vi na yo mobimba na likambo nyonso ozoleka. C'est pour cela tokokende kosambela lisusu ndenge kaka nzambe akambaka biso na mokano na ye puke nzambe apesa kimia. Yesu Masiya atike tokomona komisama na komisio Jésus na oyo sali na kati na bampate na ye. Yonde liloba ya nguya, yonde liloba ya kembo. Okenda kokwesa Goliath, Jésus Christ kendo kwesa nyonso Masiya Yesu Christ oyo etelemaki na kati na mitema ya bampate na yo puke bazanga ko avancer puke bazanga komona misala na yo. Bilamba nyonso ya ba prisonnier oyo balataki Seigneur Jésus Christ. Tikete tango bakozwa mateya oyo Masiya ekende kolongwa pe sala elatisa bango elamba ya kembo parce que yo zali kembo na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Amen. Samba kambo. Papa, oh,